Merci libota nyonso ya Nzambe na komboli Nzambe po na rendez-vous na biso susu ya mokolo na lelo ndenge asili ko batela biso papesi biso susu mokolo malamu ya lelo po na tina eloba na ye ndenge tolobana ki pe tozali kotambola tobandaki deja kotambola pe tozo continuer kotambola na mokolo na biso ya vendredi na balandi na biso nyonso Océan du Congo bayebi deja rendez-vous na biso na mokolo ya lelo ya vendredi. Peut-être ezali mbala liboso okuta na biso na émission oyo kasi rendez-vous na biso ya mukolo ya lelo na kati ya chaîne na biso ya Libération Océan du Congo ezali bongo chaque vendredi nde tozali kolobela na matali liloba na Nzambe. Titre émission na biso ezali quel est le nom de Jésus to pesa ki yango uta ne bandeli baninga mususu to pe bandeko mususu bazali na mituna ebele ya kotuna pourquoi pas bozali kolobela pe kombo ya Yesu. Nde tozongi lisusu ne bandeli pot na koloba na titre émission na biso lelo tozali koloba na titre na biso o ezali bongo quel est le nom de Jésus. Pona nini batu balobi me batuni bayebi tina te oyo tozongeli pona kolobela titre émission na biso ezali eloko biso nyonso tolobaka pe biso nyonso na balosamo na biso tosalaka tolobi te pona kobenga na milimo mabe ezali photo benga na yango na kombo ya Yesu. C'est que kombo ya Yesu ezali très important pour na ba vie na biso esengeli to benga na penza milimo mabe poto kokisa mukana ya Nzambe na kombo na Yesu. Mais kombo ya Yesu yango vraiment ezali kombo nini? Kombo oyo biso to kobenga na milimo mabe esengeli to yeba kombo ya Yesu wana ezalaka kombo nini? Po ata soki totangi na mukanda ya Apocalypse 5:5 bazoe bisabiso balobi te azali le lion de la tribu de Juda. Mais soki tokei na mukanda ya biso ya Mark 16 bazoloba na biso nini? Mukanda ya Mark 16 soki to bandi na 15e. Mark 16 mais tozo banda na 15. Bible ezoloba na biso nini poto tanga mukanda poto loba te ke tozali koloba makambo na biso poto zolobela na part ya liloba ya Nzambe. Ne mukanda ebisi biso nini? Puis leur dit allez par tout le monde. Puis il leur dit allez par tout le monde. Wana Yesu na komi koloba na baye kolina ye. Prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. 16. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Bible ezali kotalisa biso Yesu azali kosala prière ya suka pona kokabwana baye kolina ye. Mazali kotikela bango eloko nini azali kotikela bango azali koyebisa bango lobi te oyo nyonso kaka kondimela nga pe akobenga na milimo mabe na kombo na nga ezali na raison toyeba kombo ya Yesu. Po soki toyebi te tokobenga na milimo mabe kokende te. Peut-être ezali na makambo biso tosalaka na makambo na biso tosalaka na mayele na biso. Awa na kati ya chaîne na biso ya Libération o ezali Océan du Congo pe na émission na biso quel est le nom de Jésus tozali koyebisa batu boye esengeli ete oyeba makambo ozali kosala par rapport ya mukanda Nzambe po soki osali makambo na yo okosala makambo ya nzoto okozela ngo résultat te okozwa résultat te ndenini po ozali kokende na makambo oya yo ozali kokende na connaissance na yo. Or lokola o ezali loba Nzambe esengeli tokende na connaissance ya Nzambe ndenge Yesu azali koyebisa biso esengeli tobenga na milimo mabe kasi kaka na kombo na ye. Mais kombo na ye ezalaka nini? Pona Apocalypse babengi ye balobi eza le lion de la tribu de Juda. Soki pe tolobi tokende na Matthieu bazali kobenga ye pe fils de l'homme. Wana soki tolobi ezali battribution e bongo mukanda ya Matthieu 1er na 22 balobi ni to mekana kotanga mukanda ya Matthieu 1er. Matthieu 1er na 22e verset balobi boye tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Balobi ekokisamaki oyo Yahweh Nzambe alobaki epa ya basakoli alobaki nini? Voici les vierges
sera enceinte. Balobi esengeli mwasi moseka azala na zemi, mwasi moseka na ezali mwasi mosusu te, ezali Marie oyo akumbaki zemi ya Yesu. Enceinte, elle enfanta un fils et il donna le nom Emmanuel. Nayebi te bandeko na biso batangi. Poto benga na molimo mabe esengeli to yeba nde kombo ya Yesu. Mais nayebi te toko benga na ona au nom de Jésus ne to salaka to toko benga na ona kombo Emmanuel. Po soki to zongi na sima bazolo bake tangu anja yaki kokutana na Joseph na yebisi mwasi akozwa zemi kasi akobota mwana mobali kombo na ye kozala nde Yesu. Me balobi tangu mwasi aye kobota esalami ndenge elobamaki epai ya baprofete nani alobaki ezalaki Nzambe. Alobi na biso mwana wana akobotama nde na kombo ya Emmanuel. Est-ce que tangu biso to bengalaka molimo mabe au nom de Jésus? Je chasse les démons au nom de Jésus. Est-ce que tolongolaka te? Est-ce que tobakisaka te? Po kombo o epesamelaki biso epai ya Seigneur ezalaki nde Emmanuel. Pour ceux qui t'ont dit que Azali le lion de la tribu de Juda, le col et l'obi Apocalypse 5:5 to kolobake et sali ba comme attribution. Et sali ba comme on va penser que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés des hommes. To koloba et sali ba kombo ba penser qui et bon kombo Emmanuel. Oh Seigneur a penser que pour nani to koko benga na molimo mabe na kombo Emmanuel te. Biso tanto sala kana kombo ya estozi makambo wana wapi? Po balobi ekokisami pe salami lolenge Seigneur alobaki c'est que soki totana makanisa biso selon écriture et Seigneur to benga na molimo mabe nyoso na kombo Emmanuel. Soki to benga na kombo ya Yesu yango tozomona mikakatana. Yango tozomona makam, tozomona ba démon baso kendete, tozomona ba problème ezoyela biso kaka, tozomona bitumba ezotelemela biso po yemoko Yesu pazaki prudent. Alobi ke milimo mabe mususu esila kana ba jeune pe prière wana to komité mais kaka pona kombo na ye yende kombo balobi kaka kombo Seigneur a déclaré que ezalaki Emmanuel et bongo Yesu tozwaki wapi na kombo ya Yesu tosala kango neni po wana ezali kombo ange ayaki nango na ange oyo azali mosali na kati elanga Nzambe na Seigneur ye moko biso to ndima nani si kombo biso to kokondima oyo ye moko Nzambe. Oya solo ba Esaïe 55:8 alobini Esaïe 55:8 Esaïe 55:8 et biso boye car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'Éternel. C'est que makanisi ya Nzambe lokola ezali makanisi na biso te c'est que Nzambe azali ne loko oyo alingi aloba na tina ya kombo. Mais soki alinga pesa ndakisa nango to alinga pesa afungola ngo ndenge mukanda ya Psalm 119:130 so yebisa ko zipola ya maloba na ye c'est que tamba komi ko zipola to ba komi ko révéler et loko ezali caché c'est que baso bimisa vérité moko songolo c'est que na likamu au nom de Jésus yo kozala na nous précéder ya kobonda yesu na komona yesu po ba démon ba kokendete po ba tosaka pété. Pour ceux qui ont commandé la bonne la comme Emmanuel, mais est-ce que ça peut penser à Nzambe? Est-ce que tant balobeli biso likambo ya kombo ya Yesu? Est-ce que biso totanya oka kombo ya Yesu ne bengana ka ba démon? Est-ce que to suki kaka wana mais na penser à Nzambe soit ngaka loba nini na o etali kombo ya Yesu? Na bongo to kotanga lisusu mukanda ya Luc 5:24 mukanda Nzambe lobi nini? Luc 5 Tozana 24. Or, enfin, vous sachez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Wana sikoyo bazo telemisa paralytique. Balobi na kombo ya Fils de l'homme. C'est que wana pe Yesu akomi kokoma lokola Fils de l'homme. C'est que ceux qui t'ont lingi tout musa paratique et sengeli pe to benga ba kombo attribution wana ya Fils de l'homme. C'est que tozo mona pe na bengoma na biso tangu batu baso telemisa bango na kombo ya Yesu atelemite c'est que to bela ki pe Fils de l'homme te. Kombo ya Yesu ezalaka nini na makanisi ya Nzambe. Yo lokola mutu komi déjà la connaissance yo mutu zolanda biso déjà na ba branche na biso nyoso esengeli koyeba lelo ke Nzambe alobaka na makanisi na ye
nzambe azoloba na bekriture na 20 azoloba poyo zwa bososo li ndenge moko pa azali koloba lelo quel est le nom de Jésus esengeli yo oyeba kombo ya Yesu ezali très important pourtant okotelema mpona kotelemisa même baparalytique batelema ntango okotelema mpona koloba mpona bademo mpe balongwa ntango mpo okotelema mpona kofungola livre oyo ezalaki sele livre wana mpe fungwama ntango mpe okoleka baloba te wana azali ya nyon de Dieu oyo azali kolongola mpe masumu ya bato esengeli oyeba kombo ya Yesu mena makanisi ya Nzambe ndenge ezali 55 auti koyebisa biso makanisi ya Nzambe ezali makanisi na biso te soki tokontinue kaka kotanga Biblia na makanisi na biso tokomonaka pole te tokozwaka solution te tokozwaka ba retombe tokozwaka ba retour po tozali kosala oyo ezali makanisi na biso ndenge Deutéronome azoloba na 29 oyo emonani ezali mpona biso na bana na biso. Donc to banda kosala kaka oyo ezali makambo na biso au proverbe pas azoloba na 30 so total na verset 6 wana to bakisa te poto bima bato lokuta te tant to komi koloba na kombo na Yesu je chasse les démons c'est que to komi ko bakisa yango wana to sukisi poto kutana na ba numéro na biso nyoso na pesi merci et pas bande ko nyoso bazali kolanda biso to kokuta na ba numéro elandi tel que maman na biso tete wa gulwa ye ayebisi biso alobi en tout cas tozo sala musala malamu mais ba lecteur na biso nde ba pesi biso passe ba lecteur nde bazui mikakatano mwa muke pona rapidité po bazali na besoin ko bénéficier mingi na branche na biso oyo ya kele le nom de Jésus to pa mona nzambe pona bande ko nyoso bazali ko soutenir biso tel que papa Jimmy Mukwesu o azali ko senga ba message na biso nyoso prédication to pe ya mituna na biso eleka na ba plateforme nyoso to pa mona nzambe pona libota nyoso église universelle de Jésus Christ pe na batu nyoso bazolanda biso to pa mona pe nzambe pona mama na biso Océan du Congo en tout cas nzambe alola amona ina likanisi malamu oyo azali nango kopesa espace na ye pona musala nzambe yango tolobi boye esengeli yo muto ozolanda biso oyeba bosolo ya nzambe oyeba bosolo ya nzambe po ete tobikisa mboka na biso po soki tozalaki na bosolo ya nzambe me mboka na biso eza katikati na pasi te tozobengana bademon à chaque fois tozobengana bademon ntango nyonso na bengomba na biso bapaster bazali koyebisa biso ke bazali na solo tobengana molimo na nzambe na kombo tobengana molimo mabe na kombo ya Yesu me tozomona kaka bademon bazozonga chaque jour omona muta bengani molimo mabe lelo aboyi kutu na fufu kolia me lobi kaka problème wana azongi kolia fufu na molimo mabe wana peseni ezongi ndenge moko poto zolula ba poto bato bazali katikati na magie bato bazali katikati na kisi me biso oyo tolobi ke tozali nzambe ya solo tozobondela chaque jour tozobengana milimo mabe boni tokende ko envier ba mboka misusu ya bapaya o balobi ya magie total lisanda kiseli kamu oya develoterie balobi te tosoki mamboka na biso tolongwa apona pasi tokende kokoma bawumbu mais soki otali malamu nombre belé oya batu baso préférer kolongwa kutu na mboka oyo tozana solo tozali kobondela nzambe tozobenga na minimo mabe mais po bakende na bamboka oya magie po bakoma bawumbu wapi solo na biso na kati ya démocratique du Congo wapi solo na biso epa ya basala nzambe o bazali kosala katikati na démocratique du Congo ya mwana lokola biso toye na betando na bino mike tozali kolakisa bino o ezali solo ya nzambe me tokolakisa yango boete elanga nyonso avant moloni alonga esengeli alaboure abongisa mabele alongola basachet asala sa clash na langage na biso ya ba grand homme abandi kolongola o ezali salité milangi eko ko empêcher lelo soki nkona babwaki ezanga moyen ya ko bima malamu esengeli biso to banda atapa ya batu biso balobaka le linge sale se lave en famille na biso ezali mboka na biso mbe to bondela nzambe awa na mboka na biso to yoka solo ya nzambe to tuna mituna na oto zali komemela bino pona ko découvrir solo ya nzambe. Tango à chaque fois tozali koloba boye tozali na souci ya ko démonter ko tika kaka batute na connaissance ezali en ellipse mutati kaka na kati ya mituna te tozali na besoin mutu pena ba vérité ya nzambe na solo mais na boye to kolakisa te au fur et à mesure bozali ko s'abonner au fur et à mesure bozali ko tuna mituna pa bato nyonso bazali ko tuna mituna boko sala na biyano to ko fungola penza na molai nyonso pona kolakisa bino
eloko moko na moko na vérité ya Nzambe oyo tozali kotalisa bino wana lokola tolobani mpe tosengi ete bosabone po tokutana lisusu na banimero oyo ezali koya banimero na biso esi topesaki ezali bongo plus 243 80 88 60 62 plus 243 80 888 60 62 bosabone bobenga poto solo la lisusu koleka ndenge tozali kosola na mwa tango moki oyo tozali liboso ya betando na bino ya moke kimia ya Nzambe ebatela biso elongo na mabota na biso nyonso.